info lingala journal la peuple mbote na bino nyonso na lomba to fungola na ngamba président pour côté sabino dengue chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président qui lundi 27 octobre 2025 ouverture ya première semaine nationale du climat 2025 nyonso et le cas qui na centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale badete longona mi Mabasi. Au cours de la cérémonie solennelle organisée lundi 27 octobre 2025 dans l'amphithéâtre et un centre culturel artistique pour les pays d'Afrique centrale, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à un lancement de la première édition de la Semaine nationale du climat, une initiative du ministère de l'Environnement et Développement durable de la nouvelle économie du climat. Du 27 au 30 octobre, acteurs et secteurs et environnement, bango bakosangana po na kosala ba réflexion na thème moko forêt, biodiversité et tourbière, mobilisation des finances climatiques pour le développement durable de la RDC et du bassin du Congo. Namalobanae, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné qu'il impact l'événement historique Oyo pe annonciateur et avenir moko ya malamu na lutte contre les changements climatiques pour la RDC na vocation ya kozala pays solution. Changement climatique ezali abstraction te kasi ezali réalité oyo tozali ko vivre yango mikolo na mikolo epai ya population. Donc misala oyo na bathème ekozala développer et ko contribuer pour na kokumba biso na vision commune pe participative ya mboka na biso na recherche et équilibre climatique planétaire. Ndenge chef de l'État atalisaki na occasion moko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki na bato nyonso bayeba na koinvestir na secteur oyo na communauté internationale pe na bailleurs de fonds secteur privé pe investisseurs responsables alobi a lancé appel moko ya makasi alobi boya koinvestir na forêt tropicale ya RDC na ba énergie propre pe na jeunesse na biso na innovation écologique ndenge chef de l'État asukisaki. Na masala primature bosenga koyeba ke premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki lundi 27 octobre représentant UNICEF na RDC Dr John Agbon oyo ayaki kotalisa soutien ya UNICEF na gouvernement ya RDC na ba domaine ebele Nathalie Kaila zaki kuna na konta ifulinga. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki na audience représentant ya UNICEF na République démocratique du Congo John Agbor ye asalaki déplacement na primature abetaki masolo elongo na chef ya gouvernement na ba sujet oyo etali appui ya UNICEF na pays pe programme d'action ya gouvernement na ba discussion na bango chef ya gouvernement atalisik Dr John Agbor oyo gouvernement azali kozela na organisation na bango na terme ba axe prioritaire et intervention à court pe na moyen terme ba axe oyo ezali kosaline na programme gouvernemental a résumé 3 ou 4 grandes priorités liboso éducation ya qualité éducation pe lisusu et pour na bato nyonso a remercier gouvernement a monique bato ya enregistrement na ba école ezali komata deuxième priorité oyo balobelaki ezalaki couverture santé universelle troisième ezalaki enregistrement ya ba naissance pe wana lisusu mosala makasi esengeli e bana kosalema tozali komona bato ya enregistrement ya ba naissance ezali vraiment komata na tina wana esengeli ba défi ezala relevé globalement représentant UNICEF akumisi ba retombées positives enregistrées na secteur oyo ba uti kolobela pona ba réforme oyo gouvernement azali kosala UNICEF na ndenge ya mission na ye ezali ya koevre na nzela ya monde moko ya protection ya ba droit ya bana pe lisusu bazali kosaline na ba initiative oyo ya priorité ya RDC na ba domaine sanitaire éducatif pene ya gouvernement Suminwa bakomema appui na bango po na kotombola nombre ya bana basi bakota kelasi pe lisusu bakomaterialiser projet CSU oyo etami en œuvre pour na bien ya population alobi ke na couverture sanitaire esengeli koyeba possibilité ya kozana ba service oyo ezali disponible pour que ba service oyo esala mosala ndenge ya malonga pe ba centre de santé ezala oyo ezali ko fonctionner agence ya ONU chargée ya ko protéger ba droit ya bana azali kosala mosala en collaboration na gouvernement na développement pe na ba différentes politiques na ba secteur John Agbor ye abimi rassurant na suite ya partenariat et exécution ya programme ya UNICEF na RDC
RDC. Alobi Monique ezali kotamboa na bonne direction, Monique vision ezali malamu. Kasi sikoyo esengeli ko compléter yango, esengeli ko ta en œuvre ndenge Dr Agbor atalisi na bokutani oyo représentant à UNICEF azali ko garder na mémoire na ye esprit d'ouverture ya premier ministre Judith Suminwa na Tuluka tango ya ba échange pe na leadership. Boye a rappelé que santé et éducation ezali kosangana na 4e priorité ya gouvernement oyo ya Judith Suminwa na Tuluka oyo ezali koviser ko améliorer bien-être social pe ya population na nzela ya accès na éducation pe na ba soins de santé ya qualité. Na masolo ya sensa pe bosengeli koyeba ke yango ezali kokoba avec succès matérialisation ya état social na province ya Kwilu mingi penza na territoire ya Masimanimba opération et immatriculation kuna ezalaki piloté et pas ya top manager ya Sensap DG Junior Matabolo ndaba détail. Na territoire ya Masimanimba na province ya Kwilu Anguema ezalaki makasi durant ba opération ya immatriculation ya ba agent public ya province, véritable moment ya socialisation pe ya intégration na province ya Kwilu na droite ligne ya vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokambi ya justice sociale pe na sous supervision ya vice premier ministre ya fonction publique son excellence Jean-Pierre Liaou. Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sensap na Mokuse, akobaki matérialisation ya état social na Kwilu na Masimanimba Anguema oyo etalisi confiance oyo ba agent public bazanango envers Sensap oyo ekambami epanya yemoko le top manager Junior Matabelanga. Dynamique oyo ezali kotalisa rigueur na organisation pe excellence opérationnelle ya Sensap. Pas simple formalité administrative pe ba opération oyo et salemaki et pas ya direction d'appui et coordination des agents et komi moment moko ya malonga ya socialisation ya intégration pe ya valorisation ya service public oyo endimami na volonté politique oyo et monisami retraite moko ezala digne pour na ba agent nyonso ya l'état. Vraiment betu balongi mais sepela na bamfumu ya Sensap. Vraiment biso ba enseignant tozana esengo mingi. Tozana esengo mingi na ndenge babakiseli biso mikolo pona kosala recensement ya ba enseignant. En tout cas, topesi merci mingi biso ba enseignant ya Masimanimba. Merci yango topesi yango mingi na vice premier ministre ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou pe epai ya DG ya Sensap Junior Mata. Topesi merci mingi vraiment pour na bango. Ngai pe nazali koloba en tant qu'enseignant pe lokola représentant ya ba enseignant awa na territoire ya Masimanimba. Tosepeli mingi vraiment na ndenge babakisi mikolo pour na kosala recensement ya ba enseignant pe ba syndicaliste nyonso ezali initiative moko ya malamu. Et des non syndiqués. Sensap, tous solidaires, tous bénéficiaires. Honorable Maotwene Eli ya Selembao a dirigé ki week-end eleki salongo moko monene elongo na population ya ONG na ye Congo de l'espoir Christian Kenge Beni Ertima Pindevi. Papa Selembao, les responsables, honorables, Maotwene, Oyo Azali numéro 1 ya ONG Congo de l'espoir, Azali Kolalate, Alobi, malgré Banvula, Ezali Kozonga, Bana Selembao, et Sengeli ba vivre na kimia, na Tinawana, Azonga Kilisus na terrain, Pona ko superviser misala, Ndenge Bazali ko curé, Bakanivo, n'avenue de la libération ex-24 novembre, Awa Kobanda na Wenze ya Selembao, Mingi Penza na Vningeba, Kino na Pigeon, misala ezali kosalema kitoko, les responsables honorables Maotwene Papa Selembao ayaki lisusu pona kotala enfin que ba courage et salema vraiment kitoko. Honorable Maotwene alingi kotika eloko moko au hasard te, alobi nyonso esengeli esalema na ndenge ya malamu potango bamvula ekozonga ya makasi ba inondation enyoko la population te bosimba pe boyebake population atondisa minesengo komona ndenge misala ezali kosalema. Balobi honorable Maotwene numéro 1 ya ONG Congo de l'espoir azali vraiment molobeli ya population. Salite le kaki makasi mingi na Selembao. Donc salite le kaki makasi ba carnivore tondi donc moya koloba ezate ma ezo déborder tout et tout.
alors toye komona papa mao musala sali en tout cas tosepeli musala kitoko makasi asali musala penza esepeli sibiso bamama na nde bakire bacarnivore baolongola mpe pubele etondaki amatiti etondaki mwaye te na moni azolongola nyonso azotika propriété bacarnivore donc nasepeli makasi ya koloba eza mingi te me eloko na koloba papa mao biso bamama ya selembao toza nsima na yo en tout cas papa tokovote yo ntina suka tookende na yo ntina suka nasepeli mosala esalemi kitoko tokomi na kimia mpe nde bafulu elongo balongola fulu solo eza susu te tootela mpe lese tuka toosenga vraimen nzambe asunga honorable mao ntwene na mosala malamu oyo azosala aza na susi ya komi na biso ya selembau donc nzambe vraimen apambola ye amona ye na mosala oyo ya kirage oyo azosalisa kati na komi na biso ya selembao bosimba mpe boyebake papa selembao dule responsable honorable mao twene alobi akokanga misu soki moke te akokanga mpe maboko te soki kirage ya bakanivo oyo esalemi ndenge alingi te bosimba mpe boyebake initiative na ye nde esalaki ke akendaki epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa kobelela na kombo ya population pe entreprise Malta Forest bazali kosala misala kitoko ndenge kaka bino moko ozali komona. Ti sikoyo na bakwa misusu ya vilo ya Kinshasa mutuka ezali komema batu eza kokamwisa makasi ndakisa pona kolongwa na la borne tina ipene kuna na okoma bongo na cité ya Bwadi population awa matakati lelo Land Rover en tout cas ezali kokamwisa makasi. Awa tozabongo na binza ipen bino moko botala penepene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka ba Land Rover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala bokanisi ba Land Rover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na binza ipen mingi penza penepene ya la borne are oyo bomoni ba Land Rover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitakati na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngalema bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka ba Land Rover oyo yango nde ememaka population kolongwa na ipen to pe na cité ya Bwadi population asungamaka mingi na ba Land Rover oyo batu ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki mpe kokamwa pamba te ba Land Rover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na ipen mpona kokende na cité Bwadi soki Land Rover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous sommes en gouvernement, attendez biso makambo nzela toza la condition moko de route toza la problème condition de route soki mbula ebeti en tout cas nzela ezalaka te ndenge asalelisaka mamba asalela mpe biso bato ya Bwadi Masisi 1000 francs tobulaka masisi pen tobulaka condition banzela na biso ezalaka mabe bata moko soki mbula ebeti bama etondi tobulaka na 1500. Population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngalema bango basepelaka mingi pona likambo etali ba Land Rover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na ipen kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te bongo soki okoti na Land Rover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi ba autorité bazali interpellé pona kobongisa nzela oyo ya Bwadi enfin ke ekoma malamu malgré ba Land Rover oyo ezali ya kala ezali koningisa mabumu kasi population apema ata na kimia. Route ipene pona kokoma na galaxie yango pe eza vraiment ya kobeba makasi. Nzela ya ipen ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi galaxie bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boye likambo ya pasi pe mawa ezali même bamoto ezalaka na difficulté bato bakweyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele
na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrekantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi mpona korehabilite nzela oyo ya ipene surtout mingi penepene ya galaxie ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi mpona population avandi na coin oyo ipene na galaxie libula ipene talaka la prince ezobuka la pamba papa ya obongusela biso bachauffeur nzela koleka pasi ma ezotonda la biso solution babongusela biso libulu oyo kosala bien proposa ti aleka mpe esalaka mwa elo mo boye oyebika ndenge esala me ndenge eza mpena boye do esala mpena bie te salite trop oyo tokomprendre yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu ebukanaka toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika yango wa basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko onaka mpona kolia bafami témoin ya résurrection ya église sans précieux na bokambemi ya révérend pasteur Jean Bosco Kindomba bafungolaki lundi 27 octobre milulu na bango ya kafu bolanda badetail bautaki bipai na bipai kaka ndenge bozali komona na esongo ya koyoka liloba na bomoi mingi penza sujet na bango ezalaki sur la femme, son combat et sa victoire na se ya leadership ya pasteur Ani Mbongo Nseka, Ani Moto, Ani Nguya. Ba femme témoin ya résurrection bazalaki très mobilisé pe disposé pour na koyoka message ya papa na bango, le messager de la grâce révérend Jean Bosco Kindomba oyo a utilisaki comme verset biblique na ye mokanda ya Luc chapitre 18 verset 1 kuna alobelaki parabole ya juge unique na veuve oyo azalaki koluka justice. Juge unique ya mboka wana azalaki motema makasi motema mabe ayokaka bato te pe abangaka nzambe. Sima ya lecture pasteur Jean Bosco Kindomba alobaki boye aye kote ya basi oyo bazali ba victime ya injustice ba oyo bazali défavorisé message na ye ezali pe lisusu pona basi oyo azali très vulnérable na société ba oyo bakomi faible pamba te baninga na bango basi baleki bango na makasi politiquement pe na position sociale basi oyo bazali ko réclamer droit na bango kolakisa parabole oyo veuve atikalaki kolemba te malgré comportement ya juge méchant veuve abatelaki foi pe persévérance na ye kasi motei alakisaki bana na nzambe ke parabole oyo ezali comparaison ya nzambe na juge unique te nzambe azali juge oyo ya kanda te image ya kozala méchant ezali ya nzambe te po nzambe na nature na ye azali bolingo abetaki sete pona koyebisa bamama ke bolongola image ya mabe oyo bopesa nzambe esengeli te olala tolo na se po nzambe ayanola yo esengeli pete etoko to pe komibwaka na se po nzambe ayanola na babezwa na yo nzambe abetisaka mvula po na bato ya mabe na bato ya malamu botika kopesa nzambe oyo azali bolingo image oyo ezali ya yete veuve akiza kokende pa ya juge po juge akoka koloba likambo na ye par rapport na partie adverse balobi juge yango azalaki kobanga nzambe te mpe azalaki koyokela motu te yango esengaki mwasi wana aloba kino alembisaki ye nde ayanolaki mbala mingi eglise aza kokanisaka juge wana aza image ya nzambe mpe biso toza image ya veuve entre temps nzambe akokozala bongo te akozala méchant bongo te akozala motema makasi bongo te yango tolobi eza comparaison te eza contraste biso mpe toza baveuve te biso toza bana nzambe toza bahéritier donc ekosenga biso te toganga mpe totungisa nzambe mpo ayanola biso bible elobi oyo nyonso tokosenga na kombo na tata na kombo na yesu kristo akopesa biso yango yo oyo oza nanu na ndako ovandi nanu okorate pamba mama lelo ezalaki somo soki juge oyo aza moto
akataki likambo ya mutu bongo nzambe yaka likambo na yo bakokata yango ezala eza monene ndenge nini toyebi moto moko akokata yango yango wana esi tobandi deja todekole yaka lobi ekozala su matata donc lobi ekozala prière délivrance guérison soit là tu ne seras pas déçu. Convention oyo ezali kokoba ti mokolo ya vendredi 31 octobre naba après-midi kaka na siège ya église Saint Précieux oyo ezwami na sima ya maison communale ya Kalamu. 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo CAC na Mokuse ba célébraki dimanche 19 octobre 50e ya Union mondiale de l'Alliance ima na Mokuse nyonso esalemaki na cathédrale centenaire. Awa toza na cathédrale du centenaire protestant oyo ezwami na commune ya Lingwala wapi epai 18e communauté évangélique ya Alliance au Congo CAC na Mokuse asalisaki dimanche 19 octobre 2025 eleki milulu ya kafu pona ko célébrer cinquantenaire ya Union mondiale de l'Alliance ima na Mokuse oyo esangisi mangomba nyonso ya Alliance ndakisa CAC évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo azali bongo mwana ya communauté ya Église du Christ au Congo ECC azalaki pe wana na célébration oyo esalemaki bongo na bokambemi ya président ya Humain mondial révérend Yura Yanagiara Boenamo ya ouverture ya milulu oyo président et représentant légal ya 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo révérend Marcel Bundabunda asepelaki makasi na ndenge makambo elekaki pe asalisaki lingomba ya CAC yango nde communauté ya yambo ya Humain révérend Marcel Bundabunda aprofitaki na occasion oyo pona kosenga ete kimia ekota na mboka na biso République démocratique du Congo pamba te ba congolais oyo bazali na insécurité na est ya mboka bazali bato na nzambe akela bango na image na ye. Omoni ke touti ko kembela 50 ans na soko tangi makomami ezali temps ya jubilé libération do bayo baza ya kokanga esengeli bazala bosomi yango wana tosengaki ete batika kobombama na nsima ya population bo basala massacre na bapopulation ya RDC pamba te bastoyen ya RDC bakelami aussi na image ya nzambe bazali na badroit pe bazali tosengeli ko respecter bango baye oyo batia maboko po bayokisa bana Congo pasi babenda maboko na bango pamba te nzambe basakanaka ye te pe peuple na ye basakanaka yango pete. Nangambo na ye président général ya balaïque ya 18e CAC Diacre Claude Mbumba Mabika azangaki pe maloba te. Azali mokolo ya esengo mokolo ozali ko sepela 50 ans d'âge ya existence ya IMA Union mondiale de l'Alliance pour la carte de communauté na biso évangélique de l'Alliance la CAC la 18e na carte ya ECC de ko sepela 50 ans Vuta existence ya famille na biso ya Humain. Nasima ba discours ya bakonzi misusu ya Alliance prédication epesamaki epai ya pasteur autaki na mboka Canada remise ya ba écharpe pe ba brevet na couple révérend Yura Yunagira ba président ya Humain Afrique pe ya mangomba ya Alliance ya Afrique nde elandisamaki évangéliste itinérant honorable Nerombungu Mwabanga Moyo yende aponamaki pona kolatisa écharpe na représentant ya famille ya fe Perel Kuvuna na présence ya veuve na ye avandaki liboso ndenge moko pe pona couple président Claude Mbumba bosimba pe boyebake chorale ya CAC Kinshasa pe Congo central na groupe ya frère Francis Manela bangonde bakumisaki nzambe makasi na milulu oyo na nzela ya loyembo pe ba démonstration culturelle ezala
bazalaki au rendez-vous invité Moussousou Ndakisa, premier vice-président ya SCC, président national ya ministère de laïcs protestants, honorable Norbert Basengezi, député honoraire César Fouani, pe ba autorité Moussousou bazalaki na célébration ya cinquantenaire ya Iman. Ezalaki pe marqué na gâteau d'anniversaire oyo ebongisamaki na occasion oyo epai ya couple révérend Yura Yangonde et Fongola Kinzela pona kobanda ko se servir en tout cas fête oyo elekaki kitoko. Quartier Kimbondo la commune ya Mongafula ezali na problème makasi na likambo etali bongo érosion. Likambo etali érosion na ville ya Kinshasa, bisika ebele bazali konyokwama, bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula, botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te, même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandako oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandako to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemin te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation to basaki to banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu ko cotiser poto finika libulo ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age tokomi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo e bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na ba érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo, Ngomba Kikusa, champ de tir, Ngalema pe na Mongafula, et yokani epai ya ba autorité, bakosala makasi pona kosala misala, enfin que érosion oyo ezali kolia banda kuna bango lokola ndenge bazali kolia nguba, eye bana kosila pe population avanda na kimia. Ba reporter ya Info Lingala babete ki tour na ba quartier Sakombi pe Maenge na commune ya Kimbanseke epai wapi ba constater ba pasi makasi na oyo etali bongo mai. Population avandi na ville ya Kinshasa, bazali komi tuna, likambo etali mai na ba robinet e komi pasi. Tu éviter soki ba rivière, to bibale ya République démocratique du Congo mingi penza ya ville ya Kinshasa, ezali ya kokauka, yangonde ezali kosala ke mai ya régie des eaux e bima lisusu te. Est-ce que ba moi oyo ezali kobima ces derniers temps, yangonde e kausi mai, tolobi ezali boete mai ezali kaka ndenge ezalaka. Kasi population azali komi tuna bisika ebele
mai ezali kobima ndenge ezalaka lokola momesano te. Nzokande population azali kofuta denrée oyo kaka ndenge amesana kofuta. Ba agent régie des eaux bango pe bazali koleka kokata mai epai ya population kaka ndenge ba mesana. Kasi boni information ya malonga ezali ko circuler te na ba différentes communes ya ville ya Kinshasa soki otamboli okokuta population azali komituna mai ezali kobima te. Misusu bazali kobima na ba 2h, 1h voire même 3h du matin. Pona kotoka mai soki olekisi wana otanisi tongo okosokola te okokende mosala te. Nzokande ba ebale minene etondi na République démocratique du Congo, ba rivière ebele etondi na ville ya Kinshasa. Kasi likambo ya mai population azali komituna amilela epai ya nani bandeko ya régie des eaux tango nyonso problème ezali esengeli ko informer population atape bo informer kasi bisika ebele ezali kaka kobima te ba raison na yango vraiment ezali koyebana te bandeko ya régie des eaux bo respecter population oyo afutaka facture na ye na ndenge ya malamu a bénéficier pe na mai ya malamu po azala en bonne santé. Protiva pesa potopota kitoko atoza mokolo yo pokoki komela yango. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivat, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo yesakai. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi. Protiva Pro bébé pro. Famille Tondo pe Kokondo Mbasi bazana mawa ya kwebisa bandeko baninga pe baibe na bango nyonso liwa ya mama ndeko pe koko na bango Kinsoka Koko Rachel oyo akufaki depuis dimanche 26 octobre 2025 na sima ya bokono ya tango mokuse programme ya matanga ezali boye mardi 4 octobre 2025 de veillée mortuaire ekosalema mokolo ya mercredi 5 octobre 2025 okundami ekosalema na mboka Mbetenge na province ya Congo central après levée du corps oyo ekosalema na morgue ya Ngondo Maria kuna na commune ya Makala. En attendant, matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Kiila